Salut la famille, bonjour. J'espère que vous allez bien. Biso pe toza bien Angola Nzambe. Lelo toye ko partager citation oyo ya ba criminel o bazo boma ba kidnapper o bazo boma batu, bazo ko enlever batu, bazo boma bango ko longola bango ba rein bandeko. En tout cas citation yango nazali na pe ya ko kipe yango te bon. Nazali ko mona kaka. Mais lelo na vandi bandeko na nga na miki ko landela ngo mwa mukie. En tout cas, ça m'a choqué vraiment. Naza vraiment touché. Comment on a que ma politicien na biso bazo tromper peuple, si je peux dire ça. Bato bazo kambamboka bazo kosa biso to ndenge nini bandeko. Comment ça fait-il tant basambisi bazui oyo aza oyo mukonji na bango wana big boy soki big boy. Big boy alobi ye akufa ye mokote aloba vérité. Ye akufa ye mokote il faut aloba vérité singe ya molai. Tangu ka big boy abandi ko loba makama ba vérité na ba avocat public mbala moko mbutu ekoti entre ministre intérieur na ndenge nini bandeko. Congolais na pasi, Congolais lela ba Rwandais de bazo boma ba Congolais, ba Rwandais de bazo sasa Congo, ba Rwandais, bo sisi form Paul Kagame di kosi nyonso no finga. Njoka nde bino moko ba Congolais pe boza complice kaka ya bandeko na bino mo ba Congolais. C'est déplorable bandeko. Mawa mingi koyoka makambo boye. Mawa mingi. Population eza na posa eza la kimia mais ba ministre soki Patrick Muyaya wana azoloba ke est-ce que boana preuve ke ba okatra tu bare bongo bato baleki bapesi ba témoignage bana bango babungi bana bango basi na bango mibali na bango bazomona na te babungi ba retrouvaki corps na bango bakata batobola basala bato wana makambo bazoloba eza lokuta bandeko. Hey. Bandeko to landana big boy o ndenge apesaki point de vue na ye ke bobo maba akufa ye moko te ye azawana pona ko soutenir l'état aloba vérité parce que singa eza molai to landa big boy batu o bakangi o bakila para batu o babomaka batu o balongolaka ba organe bazoko tekamo banani baza sima na bango il faut que ba bato bala sima nango ezana déjà la quelques têtes otoyebi Hippolyte Kasemberekana bazana kati Olivier bazana kati Général Kasongo Silvano a commandé à ville à Kinshasa. Qui est derrière lui? Il dit non. Là, il dit une chose et son contraire. Je voudrais que le tribunal lui rassure d'abord sa sécurité, soit sa mise à l'écart. Parce que on sent que d'une part, il veut coopérer avec la justice, d'autre part, il est hésitant. Nous revenons sur la question. Qu'il nous dise, parce qu'il l'a déjà dit sous d'autres formes en disant bah oyo bakanga kabiso. Alors, qu'il nous dise clairement, en étant que le tribunal lui rassure sa sécurité, pour qu'il dise clairement qui sont derrière lui et qui les libère à chaque fois qu'ils sont retenus, qu'ils sont détenus. Il parle de la grâce présidentielle. Mais ce n'est pas l'unique fois. Lui-même est passé aux aveux pour dire plusieurs forfaits commis. Il a même reconnu avoir été chez Léos Gram. Donc, il est un commettant routinier. Mais à chaque fois qu'on l'appréhende, on le libère. Donc, une fois de plus, le tribunal lui rassure sa sécurité et qu'il nous dise ici qui est derrière lui, parce qu'il ne faudra pas qu'il meure seul s'il veut réellement coopérer avec la justice. Prévenu Big Boy, Joa Micro. Tribunal etunio di susu oki mutuna ya République et zongeli mutuna oba utaki ko mutuna loba mbala oyo na bosembo penda ya bosembo ya solo nani azali sima na yo. Bon,
vérité eza boye bato oyo batikaka ngai eza mingi bato oyo bazalaka bakangakanga me bazalaka na badone te bakoki okanga ngai babotolinga motuka bafutinga mane batiki ngai mingi eza na district ya Kalamu epa babiro oyo baza kuna bakanganga plusieurs fois même nasali makambo nde nyonso batikanga kaka oyebani na bango malamu nayebani na bango malamu oui pesa avocat République micro. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La vérité, même lorsqu'on l'enterre, elle finit par apparaître, quelle que soit la longueur de la nuit. Monsieur B-Boy est en train d'atterrir. Il avoue déjà bien connaître les agents du bureau 2 qui l'arrêtent et qui le libèrent. Maintenant, qu'ils nous disent deux noms de ces agents-là, même sans micro, qu'ils disent au tribunal deux noms de ces agents, qu'une fois de plus, le tribunal lui garantisse qu'une fois bien coopérer avec la justice, et sa peine sera allégée peut-être. Donc ils nous disent deux noms, tout de suite. Monsieur le procureur, votre honneur. Bandeko. Ndenge nika komi Big Boy apesa deno. Big Boy aloba vérité, banani baza sima na ye. Ndenge nini soki ye bakangi ye batikaka ye. Ka komi na place ya deno. Mba moko mbutu ekoti na bakambi ya mboka. Na ba ministre mbutu ekoti. Bopesi pasi moko bino ba politicien ya Congo Kinshasa. Bopesi pasi makasi. Donc bino moko boza ba kondi meka bino moko boza derrière population pona ko boma population. Batwanga ni ya pasi nzambe. Beaucoup de gens na bokonji yango ekoma ki racisme tina bokonji soki eza ba luba ka ba luba nde ba kozwa misala soki eza ba swahili ka ba swahili nde ba kozwa misala bongo biso ba sakata biso ba mongo biso ba yaka biso ba suku biso ba yanzi siko bino moko nde ba na pouvoir ale biso ba te kolo musu ba etini mususu biso nde ba victime ya kobomaka kote kaka ba rein kote kaka yango to boite eza elomo volontaire bakangela ngo mutu na makasi te oke kote karen non poni bango mona endi kuna te basala ngo publiquement pona ni na endi kuna te banlevaka bato baza ba petit demini bato baza na basuka bamboka kuna ba village banlevaka babanda ko enlever bango pona babomaka bango après na sima nango bazui bango baren non ezaka volontaire mutu ye moko alongwe ake na hôpital esika o basombaka barin akei basinye mikanda batali barin na soki eza compatible et tout aleki na opération bakati ere moko et puis bazwi mbongo na ye bapesi ye ezaka volontaire mais bino lolenge bozo kendelela ngo na ndenge na Kinshasa nde wana nde eza mabe parce que na rein moko mutu akoko vivre. Soki eza kope na bino kasi bosalaka bongo botika batu ube bofongoli hôpital moko boye ezala légal ke hôpital eze sika bateka ba rein siko bato baza na ba commune reculée bato baza na ba difficulté ye moko volontaire papa lamuki na tongo bon matin moko boye ye moko ake na clinique bateka ba rein basale ba examen batali ba rein so eza compatible tout aleki na opération bokati rein moko bo opérer esili bo pesi mbongo na ye na endi bato bateka ba rein mais lekela na ndenge Congo ezo lekela te. Il la modèle bino boke nango te bango mona mboka na bango ba osala ngo légalement mutu ye moko lamuki ake na hôpital o basomba barin batali et tout basale ba examen ba examiner état de santé tout basale ba examen nyonso tout avant pas le na opération chirurgicale
basali opération bakati rein esili bapiembo on a simja akei po ni bino boko salon pe légalement te bino fo bokena na oka na magui fo bokena na oka na nenga kimoyibi bobomaka basa inosa ya batu mais non nzambe na likolo nzambo apesi bino bokonzi wana ako venger si bino na mitema ba famille ezolela butu mo ibana na bango babungi mibana na bango babungi basi na bango babungi boza bandoki penza n'importe quoi tiens siko ndenge ni tangu big boy alobi akufa ye moko te abimisa secret tangu basengi big boy soki big boy basengi atanga ta de kombo kaka po singa ya molai atanga ta de kombo mba moko mbutu ekoti entre ministre intérieur na bakoma ba Patrick Muya ekoti na kati oh non Seigneur pitié Seigneur yoka mawana Congo pardon to yoke siko bango na bango bakonja mboka ngo yindeli bango na bango bakomi kobenda na bango bandoki po aniti bozwi bana bino parce que tant bote kaka barre ba innocente ya batu bino mo bwana ba nièce na bino bwana ba neveu bwana bana na bino bozana ba pona ni ozwi mwana na yote otekisa ere comme ça ozwa mbongo wana ele sa famille na bino yo ministre pona ni to ozwi nièce na yo oke kotekisa ere donc bato ngani wana obino boboma bon po bozwa ba reine bango ba utile na société te non, c'est pas Jean. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Peter Kazadi, ministre de l'Intérieur. Bonjour. Ouais, vous allez bien? Je vais bien. Roger le combattant. Ouais, c'est moi. Est-ce que on a signé à Solola, on a un numéro, on a oublié qu'on a bloqué. Ouais, je raconte des choses comme ça. Ouais, ben oui, parce que au bloquant, il y a bloqué. Oui, parce que bloqué aussi. Écoute, je sais que vous êtes des spécialistes dans le diaboliser. Ngana za spécialiste était ngana za bisao de vérité. Nalobi, mutazo panzao sango kasongo makambo bosena kasongo kasi yo falo bima olobati. Non. Moi je suis un responsable. Ouais. J'ai commencé le combat de l'IDPS. Non, ne me parlez pas de l'IDPS. On parle de quelque chose qui est récent. Ouais. Ouais. Je vais jouer ton jeu. Parce que yo otingi batuba fingangai. Yo otingi batuba finganga. Voilà. Otingi batuba fingangai. Mais yo kato solo là. Ouais. Ouais. Ozinga sikote. Ouais. Sikote t'expliquer ngana yo. Ouais. Je vais te dire ceci. Ouais. Ngai, hein, le temps où il fallait qu'il soit corrompu. Et c'est le cas. Non, corruption est dans la RT, vous n'avez bien. Et bon, si Kasongo nalobia, et bon, nalobia, jour au Kasongo, aïe, qui kotala yo panayo. Aïe, otalo panayo. Ndeni vidéo ne comme les gars panangai. Mais Kasongo mutapesi yo jeep mutazo loba. Oh, papa, nazana ba jeep ebele ona. Mais Kasongo alobi apesi yo jeep. Okoza na ba jeep ebele me bakabeli yo. Écoute-moi. Kasongo mbongo, pasala musala. Kasi nalobia. Mais nalobi ya Kasongo eza habitude na parce que nani même Aselo yoka yoka ngabena bisao Aselo Kasongo pesa pe Aselo jeep. Je ne suis pas venu au pouvoir pauvre monsieur. Ah, oaki pauvreté mais bon siko makamba bandaku oyo côté à cité de fleuve wana. Eza ndaku nangana za mikanda nango. Oza mikanda nango. Et bon, si comme mundele wana ndeni mundele na Kasongo memaki pana parce que mundele wana mabele wana eza mundele wana te eza mundele wana te donc yoko ozinda ko wana illégal. Bah oui. Omonike nayebi ke eza na bato batindaka bino batindaka biso te biso eza pouvoir na biso tozo soutenir yango nalobi yo pero luwara makamba lobi makamba ndako wana est-ce que pero luwara lobi makamba wana ngana kotela kiyoti na kotela kiyo pero luwara makamba lobi makamba ndako wana est-ce que pero luwara lobi makamba ndako wana ngana kotela kiyoti
Na côté là qui yo, pero luara fingi yo ngana côté yo. Mais Kasongo azo propage. Est-ce que yebi ke makambo o Kasongo azo sana yo? On a yebisa yo. Écoute-moi pour tes formations. Au moment la police mobimba ba yebi. Ouais. Avec moi, ça ne marche pas. Non, non, moi je te dis la vérité. Parce que moi je soutiens, toi tu n'es pas dans la même vision que le chef de l'État. Est-ce que yebi ke na présidence ba yebisa ki yo pourquoi aux autres na Kasongo? Na présidence. Moi, je suis au courant de tout. Tu m'as appelé pour me raconter ta vie ou pour qu'on échange? Nazolo banayo vérité na bibo siko makambu oyo ezoleka oyo makambu yo oza ministre intérieur makambu oyo ezoleka ya bakinal père oyo yo olobide yo za ministre intérieur pourquoi intervenir te? Na bibo okoki kozala calme poser nga question to solo. Oui. Nalobi na yo makambu oyo ezoleka par rapport ba kinalping bazo boma ba organe bazo kinalpe batu bon nabi ba faire ba condamner bango et bongo ba chetere kasi pourquoi bo arrêter ba chetere te ça faut qu'on landa na source bino bokondane ka bato baoboma bato bachetere bosali bakete siko bato wana baokeluka esi bato mosusu no bokangi bato oyo bakinapa bato oyo bazolongola baorgane bazokoteka mais sikoyo yo etake ministre intérieur noko laisse-moi parler yo etake ministre intérieur il faut bakende bakende koluka bachetere wana bazalaka banani batangi mese agi écoute-moi yo ozolobake oza communicateur ozodépendre faci ntango ozo confirme ke bazokata bato baorgane sans preuve Peter Kazadi nalobi ya sikoyo nalobi ya bato bazosala yango basambisi bango baza koavuwe yo sikoyo liko wangana ebongo soda oyo mwasi wana soda oyo mwana na ye babalaki ye bake bakuti ye badecompose corps ya mwana na ye sikoyo oloba nini na réseaux sociaux awa bazwi bakore ya bato batie bakore ya bato nde bazokata nalobi kasi nalobi ya ebongo nalobi ya ebongo nalobi sikoyo foto ya Olive Lembe na foto ya Olive Lembe na bato bazokina pe bato batie wana te nga naza la ennemi te nga naza pour le peuple parce que makambo oyo bandi lelo te kokinape bato mais nalobi ya les gens bato bazokinape bato baza koavouer balobi baloba ba vérité pourquoi non botika ko tromper non donc yo posana oza pour Patrick Mouyaya siko pourquoi basambisi batango yo moko outi kolobake ba condamner bango yo oka olobi ke yoka yo olobi ke yo ezaje ya binemi ngana okota ja binemi parce que yo moko olobi ke na lobi ko mais yo moko olobi bakangi bato ngo ndeni mais yo moko olobi bakangi bato o basala ka biloko wana piti on a arrêté des criminels on les a condamnés kasi mais ba criminel ba o bazokina pe bato bazoboma bato bazokoteka mais bon mais kasi yo olobi kasi pourquoi ngana lokota na ja ennemi ja ennemi ni ngana koti mais organe épreuve, il y a des épreuves, il y a des gens qui sont venus témoigner. Na lobby a beaucoup de vidéos oyo bazo kata mutu bazakisi yango. Et puis bato au moni que bozo aider chef de l'état te. Na lobby a tango ba mongwa chouchou, procès ya mongwa chouchou. Procès ya mongwa chouchou batie nango tina suka. Procès à Mongwa Chouchou, ba détecter tina ba portable, ba preuve bimi. Salomo, ba tina tina suka na ba exploiter ba portable. Oza ministre intérieur ya, oza ministre intérieur. Tango yo kangaki ba kuluna na betelo maboko ti. Na betelo maboko, soko sali musala bien na betelo maboko. Ngana fingi yote. Moi j'ai pas l'état de t'insulter. Moi, je te respecte beaucoup. Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Na lobby na yo ki etika ko collaborer na Kasongo. Kasongo azome mayo, place Kasongo azome mayo, bazo pesa mbongo na ba Libanais na ba Indien fotika yango. Ça c'est la vision à chef de l'État. Moi, je ne suis pas pauvre. On a dit de côté
Ozala pauvreté, tout est vanité. Mbongo oto zala nango na lobia ba grand homme sont ba kufa ba kota sa mabele. Mutakena na mbongo azate ko bete la masolo mbongo te parce que oyebi ngane na polité. Bane na ba indien fotika yango. Ça est la vision à chef de l'État. Moi je ne suis pas pauvre. Bozo profiter. On comprend, le Fachi il est bon, il est gentil. Si moi j'étais à la place de Fachi, j'allais te virer. Non, biso, tozo réveiller Batou. État de droit. Fachi, il a dit état de droit. Et la démocratie, c'est l'expression de la liberté. Quand ça ne va pas, quand on tue mes frères, quand on tue des Congolais, je dois parler. Pourquoi pas parler? Kassongo est commandant de la ville. Il est en fonction. Incompétent. Asa commandant incompétent. Asa formation militaire. Écoute-moi. Et bon, Kassongo, na lobia, et bon, ba soda, oh, ba kangaki, bango, bangaba kinalpe, mutumoko boyo. Ba soda na bazawat. Oh, ba kene, ba soda na bazawat. Poto mona ki ba vidéo, ba soda na bazawat. Basoda omi bale bakangaki bango et ba vidéo zaki na réseaux sociaux. O ba bangaba kinape mutu moko bo. Ah. On a expliqué yo. La procédure est à bout. Ba civil bazota misa bango na ba civil. Ba policier na ba militaire batamisa bango na justice militaire. Mais procédure wana il faut la diffuser non il faut la TV. Et bon ba chete. Oza civilisé, tu caches quelque chose. Pourquoi bah la kisi biso ba cheter ya ba organe wana te? Parce que bino bolbi ke bozo sambi sabatu na bo. Déjà na biloko na mutu na yo oye ko odie zalaka bongo. Mais attends, na lobi ya procès à Nitrou. Procès à Nitrou na Belgique. Ezaki diffusé. Ouais. Vraiment, Bandeko, ça fait vraiment mal, en tout cas. Ils n'ont pas si peu mawa, en tout cas. Ils n'ont pas si peu mawa. Congo, Seigneur. Na gouana ya Congo. Et longwa, ezaka esute. Mboka ninyo yo, Seigneur. En tout cas, Bandeko, nangai, ngape na point de vue nanga. Mutu akoki ne ko vivre na remoko ezalaka nango mais pour ake kote ka reine moko eza volontaire ye moko mutu abomi yete mutu atoboli yete mutu akinape yete mutu aleve yete ye moko alamuki na tongo kwatula keti na hôpital lo basombaka ba rein na indi kuna esika bino boboma bakongoli mpo bozwaka barena baboke kopesa bendie bango mona mboka na bango basalaka yango bongo eza na esika oyo batekaka baorgane reconi légal yo moko volontaire okeke no ngai ye nateka lisu na nga osololi basinisi yo papier engagement na yo ke oa d'accord ke oza conscient ke yo moko oyo oteka lisu na yo basali yo bazanalyse baexamen etu bakoti yo na labo balongoli yo lisu bazwi lisu wana bakepesa yango ta pierre ale yo na nsima nango batie yo mpe so mpe lisu so mpe ya plastique so mpe ya nini bazwi mbongo nango bapesi yo bosilani esili okontinue vie na yo normal ke mutu so eza normal mutu aviva na lisu moko okontinue vie na yo normal mais na Congo c'est pas le cas bandeko soko tongo boboma population soko bino bolingi kibokondi soko nani on voté bino Fachi ne papa yo général Kasongo zo kasi nièce na yo ke koteka ba reine comme yo lingo koma limero yo ongo soki Bill Gates na ebité vanité de vanité bandeko ata bosomba mapango ata bosomba jipi ata vanité de vanité mokola suka nzamba otuna bino milimo ya bato bobomi oyo nzamba otuna bino boleka ne sambiselo kufa na yo liwa maboko neza pembe ke ukufa liwa moko maboko neza na makila ya bato yo kutu ozo ata objection te mbamoka tango zo ye pa angelu mbala moko leka kuna di babino ba général Kasongo na ba ministre o nyonso tu oyo
mawe ba famille ekufeli bandeko na bango bana na bango mes condoléances ba mama na ngai. Ah, pourquoi? Mboka eza na pasi misala eza te bashege epai mboka eza na pasi. Mutu omona na mokili na ntongo akeni kotambusa ata mai na ye mpo alambela bana ye ata mwa loso na pokwa. Bokene bokina pe Congolais tozala na mawako, tozala na mawako Congolais. Ah, Seigneur. Bandeko, bisous bye, bisous bye. À la prochaine. Bien.